Vérité universelle présente. Vérité universelle TV, c'est ce qui vous donne les informations précises. Dans ma casse, il y a mon maître John. Maître John, babina si ma caméra na moni damel moi mbalo matama alo se kamata mezo kota quoi babina bosenti na pese équipe technique nyonso mboto babi Gilo Rajilabu autrement dit Messi du fois ballon d'or quoi babi ko babenga Barcelone moi si moi ko ma ko branka na carte internet ngai babi kolo vraiment jeté bana poto bana Paris na yebi ke bo kama lobo moninga lisusu na vérité universelle na yebi ke bo kama te quoi pourquoi moi te na yebi ke za makambo vraiment sans oublier Emmanuel Célèbre donc boula de Bundes na pese wa mboto il faut booster les boss américains Berado poste des amunda papa Verchacho mobala mbinga peta place bazolela matanga ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba babi toza libanda a tozo sala un peu micro baladeur ko tambola côté baba via batu eza koma matanga eza ko se passer comment na kati kuna biso bato koti na kati te matanga eza ko se passer comment mais na yebi ke tina poko to koma lobi to kokota toujours na kati ko zola bino tozo tambusa quand même micro na biso pona ko tuna ba via batu. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Ça va. Junior Kanda. Junior Kanda tale un peu caméra balobi awa tozana matanga ya Etienne Tshisekedi to bozela ki yango comment na 2 ans espoir et siliti et ya lelo l'air boka ki arrivé nango ekoya bo se sentait comment espoir et silaki na ndé et silaki ezalaki toujours malgré tout 2 ans na bas mois to bana percer ka ke ekoya vous êtes sûr très sûr ouais et ça s'est passé comment kitoko makasi quand ne volonté na biso senga ke to lelelaye ne tozo lelaye vous avez déjà na idée ngo oh mais toi lelaye boy mais toi non ça que Etienne Tshisekedi faut pas le lograr président de la République oui voté par le peuple en 2011 mais ndebo annonce ka bongo comment fait-il muta kufi bembe sali 2 ans na ba mwande ko ya et pourtant bino bozaki déjà na ba 2 wana pona nini tele ka bokaka kufa ki bosala ki le plus vite facile que et ya mbala moko bozela ki non et ça la 2 ans na ba mois maman na ngayo moko be bato ba cho konza biso tinga na eba ina ngelo te bato ba cho konza biso bazo biso loka banyama loka bataba na bango na mauvaise foi boti natalaka bokomi na niveau tinda bembe ebembe exil ebembe en exil longo na bato ba viva me bembe en exil mais to laxi bango ka ke le peuple gagne toujours ndé mo lobaki to gagner bango ka ebembe en plus to pese ba honneur neto le la ba président donc c'est bango to kunda quand même aza papa ya président à part non papa ya président hier mon razaki président élu par le peuple en 2011 oh ba yibaka bon ebité mais quand on habite absolument pour les amsonga aza surpris peut-être Tshisekedi massivement a gagné l'élection mais ngoy mulunda voter a nommer mutunae bon bien ngote maman et cette histoire nous doit apprendre tout ça ignorer vous allez apprendre ngana oye mambongote na mambongote yona lingo meka un peu ko expliquer biso na 2011 ngo c'est passé comment ti bayi kasi ngona bazwaki initiative ya rotinde bembe wana exil poso kaka ebembe wana e yaki na moment au biso to bana rozela monde linga comprendre que to linga bango te to votaka nde mutu wana o ba ke balinga ki no kufa kuna po bango ba renier mais rien na bango suka po to ese ba balinga ki te papa ese akola ki na biso akufina ajini papa ese akola ki kizenga kufina ajini kizenga kufina ajini amukola Tshisekedi siko balinga ki là selon ba antikora mutu non antikora te Tshisekedi na rapoto ki na sonner na poto siko antikora te papa zaki na fort ezandeke nzamba moniki au travers aux années expliquons non Tshisekedi n'a pas le tumba na mukolo Tshisekedi n'a pas le tumba yo mo mpesa na réponse yo mo mpesa na réponse tanga mpesa réponse ndeni ponga na tunyo question ngana na posa réponse na Tshisekedi na ki mukolo abo sukolo tumba kufindeni wala makambo na bango ba musique yo memanga na ndenga politique yo memanga na makambo ni nous ka to sole c'est entre nous soki sikongo tuna makambo tumba ke luka ba Sankara banani suko to na makambo ya politique vraiment na yo ki na démocratie et s'installer na Congo Yiwana, Papa Etienne Tshisekedi, président de la République en 2011. Nayoki ke bembe ya Mobutu pezo ya. Ça reste à vérifier entre parenthèses. Wana to beta non li solo ezana o ezana na stade o le lango nil par ailleurs na yo so mona na kisasa président ku footballer la stade. Ko ba na batute balinga bango te. Tshisekedi dans l'axi bango ka na fani 2 ans na Belgique. Mais na mboka na nga bat ba o le langa toujours. Wana ezana première pays au côté katite. Joa utikuna Kagame utikuna ça soit au côté siko.
Donc balaxi batuke azaki président élu en 2011 batu balinga kitafa na bokonzwana mais batiki en kakati 2019 ah obeta obeta na ngana expliquer 2011 c'est pas ça qui mais batiki en kaka kasi problème est ça mais batiki to batiki il fallait bazala wana to essayer bango 32 ans à l'époque ya Mobutu lelo awa te osali mabeto bengani yo osali mabeto bengani na minduki te na papier na biki po tiseke d'enseigner biso papier na biki to kota zamba te po to beta misunte papier na biki héros national férié 3 jours le 30 et 31 le premier en plus ils a payé ba héros wana batangela rabino wana batila ba mozo ba héros te po ba boma batu po ba Kinshasa po ba zo Congo ba boma batu mais ya bomi mutute héros national bango nyonso wana pona ngai ngaso na moninga ngai vraiment son na président Mboko na olongola bero tout sauf Lumumba na papa Tshisekedi vraiment bango tout na baba fantiri ba boma batu po ba kota Congo mais yé héros maboko pembe yango moni na kati batu mingi balatika pembe à l'honneur pour azana makila batu na maboko te wa pona ngaza papa taza koko même pas besoin za koko mais to botami to kuté na lit akufi na lit dans soda akufi na munduki na ye il faut te honorer ay mikolo ba benga dollar national héros te bye bye héros basé belé muta kufi muta théâtre héros musicien héros habillé dollar national bato balinga ba bomba mboko na biso ba akumbi mboko na botaba muta théâtre kufi héros musicien kufi boko le na paye du peuple tano niveau paye du peuple est représenté ni na monde musical et le côté siko bo pesi ba héros kana bo taba boy joueur héros siko donc héros nyonso ba komi confondi mais véritable héros national na RDC c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye wanande yende makambo kongonde talaka nde to komi siko to ba ke to ko benga na bango na minduki te na munoko na papier na biki mutakufi na biki na maboko papa mama. Merci papa, merci vraiment très chef d'entretien. Nous continuer toujours na micro balade. Tout le monde peut papa na biso awa na droite na ngai. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Naza papa José Kalombo. Papa José Kalombo. Papa José matanga Etienne Tshisekedi wa Mulumba yango. Bino etako ba papa. Bon surveille nini na matanga Etienne Tshisekedi. C'est quelqu'un qui a marqué la population congolaise. Ni était lui, on ne devait pas quand même être dans ce pays dans de telles conditions. Si on allait quand même adopter ce qu'il avait quand même réclamé à la période de M. Mobutu, à ce moment ici, on devrait quand même aller loin. Et ce pays, comme on nous parle qu'il y a une catastrophe géologique, c'est presque tout le monde qui voulait quand même être ici au Congo. Mais quand, au moment où il était élu à la CNS, on devrait quand même aller loin. Puisque les gens profitaient toujours de leur poche. Mais lui ne veut pas ça. Même son fils, notre bien-aimé Félix Tshisekedi, je crois que vous avez quand même fait le remarque pendant ces 3 mois ou bien 4 mois qu'il est au pouvoir. C'est pour cela que nous voulons la droiture. Nous voulons la vérité. S'il y a la vérité, la justice va quand même régner. Mais nos frères ne veulent pas quand même de la vérité ou bien de la justice. Un exemple par exemple. Vous savez que tout le monde qui ont passé dans le magistrature antérieure, un jour ils seront traduits à la justice. Vous le savez ça? Puisque quand on doit quand même mettre tout en œuvre et on va dire que non, voilà, toi tu as travaillé dans tel poste. Mais maintenant, on a vu quand même qu'il y a quand même des remarques. Ces remarques-là, c'était dans votre règne. Mais maintenant, nous allons quand même suivre ces dossiers pour dire que même papa, ici, en tant qu'intellectuel, pourquoi tu as fait ça? La justice va quand même s'occuper de toi. Hein? C'est pour cela que nous disons que nous avons beaucoup de regrets pour perdre la personne de M. Etienne Tshisekedi. Lui qui veut quand même cette population. Vous savez, il a dit que non, le peuple d'abord. Pourquoi ce principe? Qui vous a quand même prononcé dans ce sens que non, le peuple s'occupait tout d'abord du peuple? Les honorables, les députés et consorts, est-ce qu'ils ont déjà répondu aux besoins de la population?
Quand il parfois le bas qui bongo parce que non bazu pouvoir te bon bazaka bongo l'air azu pouvoir avant dit 1 mois 2 mois 3 mois 1 année 2 ans alors comment ça là oh faut alors non le peuple d'abord. Mais maman nazo yebisa que en tant que moboti soko boti bana na yo okolo bateke bana na ngayo yo natika na sala boy na kende ko yiba pona ko lisa bango tamba ko lande natika moyibi. Ce n'est pas ça. Et sengeli ko sala musala ndenge ba yebisi yo na papa na maman. Etienne Tshisekedi ayiba kité. Mais il était toujours contré pour te abanda ko lobande vérité. Vérité wana siko to moni que bato mosusu baza ko recruter. Mais ce monsieur ça fait 2 ans. Comment bato baza ebele côté ezanine. C'est pour montrer quand même l'amour. Puisqu'il avait quand même marqué beaucoup de gens. Dans ces conditions-là, nous disons que son âme repose en paix. Et qu'il donne le courage à son fils qui est notre président actuel. Je crois que ce pays va quand même prendre une allure tout à fait autre. Et dans moins de 2 ans, je crois que, par exemple, il y avait quand même un monsieur qui passait à la télévision en disant que non. Et vous savez que quand il y a une ville morte, nous perdons 150 millions de dollars. Mais c'est 150 millions de dollars. Si nous voulons quand même faire un peu de comptabilité, vous savez combien de gens, ce pays peut être à quel niveau? Exemple encore, il y a 5 réseaux ici en RDC. En RDC, chaque réseau coûte, il doit quand même vous payer 172 millions de dollars. Mais essayez un peu 172 millions de dollars. Si nous voulons quand même arranger un peu nos routes, mettre les macadam. Vous savez qu'on peut quand même avancer dans combien de provinces? Aller voir leurs concubines, acheter des immeubles, ce n'est pas ça. Ou bien pour envoyer les enfants à l'étranger. Non, 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 ce n'est pas bien. Mais écoutez en Europe maintenant, c'est quoi maintenant? Décadence totale. Hein? Et il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas des activités. Hein? Nous, moi, en tant que Congolais, je suis fier. Si vous allez quand même me dire que non, mais papa, tu ne pars pas en Europe. Qu'est-ce que je dois quand même gagner en Europe? Hein? Scandale géologique qu'on parle, c'est ici aussi. Hein? C'est ça notre jardin, hein? Jardin d'Éden. Oui, c'est ça. Il y a tout ici. Je ne peux pas quand même me déplacer de mon pays pour aller... Ah non, ça c'est la natale. Hein? Hein? Je suis très fier quand on m'appelle que non, voilà, tu es Congolais. Oh, vraiment, je suis très content. Même quand je pars en Europe ou bien en Asie, on me dit, regarde ce monsieur, c'est par notre comportement, notre façon de se vêtir. Je suis identifié. Mais je ne peux pas quand même craindre. Je crois qu'on va faire beaucoup de choses dans ce pays. Puisque avec cette allure de prendre la justice en main, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne. Merci papa, très cher fidèle internaute. Papa Etienne Tshisekedi, tu nous as quittés vraiment très tôt. Que ton âme repose toujours en paix. Babi toujours continuer toujours na Kotamboussa micro na biso. Babi na sima caméra tomoni Damiel. Biso bambo tu na place aux allées vraiment toujours continuer toujours na Kotamboussa micro. Merci. Quand il est toujours continuer toujours na micro baladeur na biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani? Comment on a merveille ngwala? Merveille ngwala to moni ana matanga etiti na 2 ans na 4 mois au matanga o essaie to ko mona ngo suko lisusu en live expression na bino vraiment ezakini. En tout cas maman kolobaki ezalaki événement mondial au batu ba congolais nyonso ba banda kozela. Donc esali biso bien to mona les pères de la démocratie azonga na mboka oyo malgré to moni lisusu na bo moité mais et ça biso quand même plaisir si ko yo poto to rendre ba hommage na ye donc yango moni biso lelo to uti wana to pesi o esengelaki ya ye et to kei to lalite lobby lisusu to kozala na ye ti to kokende na ye place basali mozolo na ye en tout cas pena esali biso quand même bien comme on a vraiment les pères de la démocratie lisusu na mboko yo to pese ba honneur parce que nenga zalaki kuna et banaye quand même ko déshonorer ba congolais. Totikiye karabongo kuna donc esengaki vraiment faya lelo neto mona en tout cas toza totalement satisfait. On trouve vraiment espoir le souste que bembe wane ko ya lelo soki Félix Tshisekedi abimaki président c'est que bembe papa na epelinga ko ya te. Bon en fait biso moko de famille politique na eto lingaki te
régime mususu e yambela biso bemba papa na biso biso moko nde tolingaki non tozozela tito kozwa pouvoir na biso pe topesa ba honneur na biso parce que so esalama na régime mususu mususu alinga zo ba honneur aboete mais tellement biso moko toza na régime wana yango wana to organiser ba obsèque normalement et nde yo monika kamaramu ndenge zoleka donc en tout cas vraiment kitoko makasi Tshisekedi atikali le père de la démocratie héros national en tout cas vraiment. Merci beaucoup, très cher fidèle internet. Bah, besoin continuer toujours na micro balador na biso. Mbote papa. Mbote maman. Kombo nani? Nga kombo langa Sons Manda. Nazali membre ya parti politique INC de Vital Kamerhe, honorable Kamerhe. De Vital Kamerhe. To mbe bata Vital Kamerhe baza awa papa. Arrivé à matanga ya Etienne Tshisekedi. Vous avez causé là vraiment ndenge nini? Bon, et bien d'abord nous to sepeli ndenge balinga kite que nos peuple congolais ayamba papa oya sala que non liti ya démocratie oya la biso ndenge ni to ko défendre ba droit na biso. Donc yango wana le kwaniti mwana na efati le lokomi numéro 1 ya mboka na biso azali papa ba congolais nyo surtout ne loko asali d'abord nous to sepeli na makasi po à reconnaître nzota papa na o ezaki négligé na Belgique mais bakunda ke pona biso ba congolais ezaki négligé na sens que non pour père azali congolais fois on na mabela ba setre na ye le roi le lozong na mabela ba koko na ye en tout cas to président d'abord na président de la République merci na bureau na Mobimba peut-être senga na président de la République et suka kaka na te corps il surtout ya papa na biso maréchal Mobutu oyo acha unité nationale na mboka na biso pendant 32 ans to ebindenge congolais ko farate na manduki na masasi to kosenga na epe azong biso pe bembe ya papa na biso Mobutu ezonga na mboka na biso. Est-ce que vous avez vraiment siré bembe ya Mobutu ko ya lususkara te ko ya parce que na ndenge président na biso dotamsa mboka na biso Congo d'abord azam tumoka logique président Fachi azam tumoka logique d'abord azam tumoka état de droit azam tumoka lingi ba congolais nyo surtout bazonga na mboka na bango na banzo molaki même ndeko na biso Moïse Katumbi azaki exilé politique les lois zongi na mboka na biso Congo sans condition donc eza moral au président yango ya sika président la président la vision ya otam samboka donc vision à président Fachi eza la même vision au yokor à Mobutu to banga na bango te ekoya to yamba on peut avec honneur to kolela on peut ka ndenge to le ya papa Tshisekedi pour on a pas papa na biso. Merci beaucoup, très cher fidèle internet. On va continuer toujours na kotambusa micro na biso, on va continuer toujours kotambola na kati micro na biso. Tout ça dans la bande stade de Marty, bino moko bomoni événement ndenge eza ko se passer. On va continuer toujours na ba micro na biso. Vraiment très cher fidèle internet, on va continuer toujours na micro badia. Papa a toujours finga tout sur la masolo Italie accord ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Toujours finga te. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Qui m'ezali? Papa, tout le monde m'attend à Etienne Lelo et 2 ans après que Koufa naye tout le monde yon suko Lelo sous na Kinshasa ko koma naye ba Congolais bondé ko zela vraiment. Bon, to sepeli to bande ko zele bembo pe mingi to umeli na kozela yango. Espoir ici là. Espoir ici là qui peut to loba ke ba main noire ba ko kunda papa te po ya za maboko pembe. Yango lelo biso mo to moni e bemba papo balakaki biso ekoya yango eyaki pe le to moni tozo lelo na stade de Martyrs. Ba to tiko ta pende ba président ba pays mususu baye lelo eza mkolo ya Sengo. To ke to pembe tozo poto lela papa ti tongo. Tokokena papa ti kuna na mausolée. Ti mausolée na eza wapi? Mausolée za la commune en Sele. Biso nyonso lobi tokozala mobiliser ta makolo tokokende. Ti tokoma kuna ta 18h 19h tolemba papa te. Merci beaucoup, tous continuer toujours na kotambusa micro na biso. Bonjour papa. Bonjour papa. Papa to moni bino ana matanga ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. 2 ans après liwa ya kokufa ya papa. To bandeko kozela kaka président na biso, to bandeko kozela kaka Félix Tshisekedi comme président de ebembe ya papa na ye na Kinshasa to ndenge. Non, expert c'est laité parce que papa Tshisekedi wa kwa Mulumba que son âme repose en paix. Il était vraiment dans nos cœurs, tôt ou tard, Corneille Ngake Yakaka.
yango to remercier na gouvernement o ya Félix Antoine Tshilombo vraiment en place et ça il est fort ya corps ya papa et ya koko et panga obenge koko et ma message un peu na mekembe o clarifier un peu na koloba ke non lokola ya koko et to senga pe ya koko Mobutu pe et ça nini et ya pe pour la démocratie ça nini et continuer parce que mingi bazo po exemple on n'est pas en pouvoir pour boye pour na biloba lo beza trop to linga lokwaza papa ya démocratie lokwaza papa ya bikolo nyonso kondo pe Mobutu c'est ko lukumbengo sa banga sa nini aya pe ekozala pe lokumu pona Congo pona biso. Vraiment, est-ce que vous êtes sûr vraiment que matanga ya Mobutu est Kinshasa? Pourquoi pas? Parce que pourquoi pas? Nous sommes dans les démocraties. Parce que hier le président en place à Zolo Bakeno donc qui dirige le peuple d'abord. Le peuple de Sengani qui est nos tous à l'essiga mon on a usangisa biso. Et ça ndeye koko déjà ya koko Mobutu pesa nini et ya pe et vous appelez Senghor biso bangala pour la biso ba Congo et tout consort wana to le quoi li papa Tshisekedi wa kwa Mulumba. Ce n'est que ça. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours na micro na biso papa bolo balo baka toi vraiment na posa na bino toi vraiment na posa na bino to enko e baka ka matanga ya Etienne Tshisekedi bozo lelango comment bozela ki yango après 2 ans comment nango lisusu na kati ya Congo ya RDC quoi comment nango lisusu ba expression na bino vraiment za kindenge. Bon mama na yebike nazo sepela nanu ya makasi na ndenge na moni corps ya papa eye na kati ya mboka oyo oyo aza mutu moko oyo alakisi biso ndenge bayebaka politique na kati ya mboka oyo neti ngai nazaka penza zero na mutu na ngai pona makambo ya politique mais soki lelo na komo telema pe naloba makambo ya politique eza pona papa oyo ye nde mutu asali po ete ngai nayeba politique mais neti likambo ndeko auti oloba ya président Mobutu bon toyebi ke tango président Félix Tshilombo azwaki pouvoir alobaki ke akosala maso poete corps ya Tshisekedi e ya pe corps ya papa Mobutu seseseko esala nini ekoma pe na kati ya mboka ye ndenga asi alobaki yango toyebi ki aza président moko soki alobi likambo pe akokisi yango ndenga asi alobaki yango seke ya solo ekokokisama na remercier nanu na oye asali ya kondima maloba na biso population alanda maloba na biso tolongwana ebembe na démarche na biso ba population atambolisa biso na ndenge na biso pe na nde tokomaki na cercueil place oyo tolinga tokendo tika ya wana pesi merci malgré tout ba menace nyonso tout otokutana inango merci na président de la République. Vraiment, merci, pardon, tous avons monté papa Limbi Sangai. Pardon, vraiment. Bon, madame, nga lina loba boye. Elo lina loba. Omoni toza na démocratie, le roi dans la démocratie, mingi baninga so dia ba lobby. Mais biso génération 70, 80, 90 toza libo eskiza na terme toza ba buriki, tozala ki ba buriki ya politique. Mais ceux qui toyebi politique lelo c'est grâce à Etienne Tshisekedi. Le col les a grâce na ye. Vraiment batu oyo bazana mutema mabe, les gens qui ont la mauvaise foi ba lobakio ba décorer Etienne Tshisekedi na raya héros national Lumumba Laurent Désiré Kabila té. Mais ça c'est la mauvaise foi. Totalement bien. Biso na Congo, ceux qui le oyo congolais comme ko politique na télévision pe batu balanda su maboke té, match té, musique té comme politique mais grâce à la Congo na biso oyo. Et le état de droit côté. Ils grâce à Etienne Tshisekedi. Toza na mutema mama malamu. La démocratie côté multipartisme côté na mboka oyo, ils grâce à Etienne Tshisekedi. Osomon na yango tozo isa bandeko tu bazo boya basa la maye les ba raisonner ba qui est Etienne Tshisekedi avant de makambo wana. Yango wana ngana loba. Merci beaucoup, très cher fidèle internaute. Nous continuer toujours dans le micro na biso binombo moni population désolé là. Babi président de la République Félix Tshisekedi wa Tshilombo quoi. Babi sala paix fort Tshilombo. Babi sala paix fort nous autres ya Mobutu et ya pena kata sendengo leli papa na à l'honneur on le lapé quand même Mobutu à l'honneur ah ils allaient toujours ma belle maman. Ils ont ma belle na biso toujours bonjour. Bonjour. Ba comme ki botala un peu caméra. Kombo nani? Monique. Pardon? Monique. Ah, Monique, qui est au Monique. Ah, il faut que tu m'attends avec ce qui est. Passé comment? Kale lobby. Passé comment? Il est qui ndenge? Elle est bien.
elengi bien mpona bato baza ebele toyambi kaka tosepeli kaka ebemba ya papa ya biso après 2 ans yango eye tomoni ebemba yango tosepeli makasi ndenge tomoni papa Etienne Tshisekedi tosepeli tokolela ye ti lobi tokenda kotika ti na sele tozoke kotika ye vraiment ti na sele omoi ke mama Monica bilobi vraiment ye po okende ti sele nakende ti sele ata 20 ata 21 tokozonga na biso kaka vraiment wana vraiment koko ata kolala kona tokolala wana mboka moko kabeyaka mwanga nga kabeyaka mwanga ye kabeyaka mwanga betele biso mwa mokie kasi to confirme si wana obeteni olobi kaka mambo onde ezalaka kwa yo moko oyebi te aza président ya lelo te aza ya kala Tshisekedi abandi lelo te abanda kala oyo nyonso toyebanaka mpona Tshisekedi kaka lelo mbuma ebotaki Félix Tshisekedi yango tosepeli makasi tozalaka na esengo lisusu. Merci beaucoup, Babi Emmanuel célèbre depuis Cape Town. Na peso bamboto ebele dans boula de Bundes, va toujours continuer. Na mon vraiment que mon aza mutu passe tous voyer kaka mbote. Mbote mama. Boni. Pepele mukie na ngolo nzambe. Vraiment. Olobi nini à propos ya matanga ya koko na biso Félix ya koko na biso Tshisekedi. Bon, elwa liboso il faut tosenga nzambe non merci. Pambate yende mutalingati eloko ya boye et arrivé na mboka na biso eza na mukanda mobe ya Bible elobi que toute autorité vient de Dieu. Matanga ya papa dans papa kufi kala ça fait 2 ans lelo tozelisa kango tozaki na posa tokunda papa na bonheur na nyonso talaka ka yé Moutasali ke lelo ponga naza étudiant à l'Université nationale de Kinshasa na sala la science politique na G3 donc yé Moutasali ke na Université nationale de Kinshasa bazwa faculté au babengi faculté de droit soto zongi moi muke na 1954 wana ki na témoignage na 1954 ezalaki ke tango bafongoli université babenga Université de Kinshasa ex Louvanium. Donc ils allaient kaka na 5 facultés au fond maki et Etienne Tshisekedi ndé tango aye ko sala test a exigé kana mindele wana ya Léopoldville ke yé aye ko sala droit malgré ba compliqué ke mukie mais et simbaki lelope toyozwa faculté de droit na Afrique centrale mobimba et l'homme mi balé na baksa ba cravate to lata cravate ba robe donc mutoye na initiation wana na katia République démocratique du Congo et en Afrique centrale, c'est Etienne Tshisekedi Ouamulumba. C'est un héros national. Aza mutoyo azo mérité ba honneur na ye. Azo mérité bani na nyonso ya kopesa. Nga pona nga tokobenge héros te, tokobenga ta dollar national. Po ya bato ebele au moins ovandi musicien héros. Un joueur héros, mutathéâtre héros. Mais il faut consacré comme dollar national. Aza mutuma on a habité na rolo banini donc si lelo na jui sentiment ya la science politique na inikine c'est grâce à l'Etienne Tshisekedi Ouamulumba par rapport ya marche na e atamboli donc na habité ni na rolo ba nzambe ayambaka ka molimo na ye na kimia apema na kimia mingoloba ezati. Vraiment, merci beaucoup. Toujours bonjour papa. Bonjour maman. Olobi nini à propos ya matanga ya Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Vraiment, ya liboso na tondisa mina esengo. Pambate zoto tozelaki yango mbula na mbula banda le 1er février 2017 to banda zela zoto ya papa aza moko ya bato babundi makasi pona mboka oyo lelo pona nga na ekolela matanga te me na eko célébrer victoire ya démocratie na kati ya République démocratique du Congo. Alors ndenge tosangani boye salinga esengo makasi pambate zoto ya papa na biso oye boy ko kunda malibanda to boye kunda malibanda ya kokunda manakati ya mabele ya bakoko na ye présence na yango esalinga vraiment bien makasi. Oui.
Merci beaucoup, Babi. Toujours continuer toujours. Merci, papa. Toujours continuer toujours dans le micro-baladeur. On a vu ça. Babi Gaël Zaton à 7666 esprit dans notre mouvement. La femme sacrée, pas comme les autres, unique à son genre. Mobutu ah Babi Vanda Nangwende na Gaël Zaton a des prix on a Babi toujours continuer toujours dans le micro-baladeur. On a vu ça. Babi notre superviseur. Papi le Congo yende mokonzi na kata Kinshasa Babi yenda Simbi à Simbi vérité universelle. Papi le Congo mobala mbinga mobali moko ya pembe mikoto benga est vraiment le père des orphelins. Papi le Congo le père des orphelins. Ba tozo continuer toujours na micro baladeur na biso na kotambusa ba o bazoli la bino mo bozo mo toza libanda stade de Martyr quoi. Bonjour papa. Bonjour maman, boni. Kombo nani? Nga papa Stéphane, secrétaire de l'association Azafach. Tomonyo ana matanga ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Après 2 ans et demi, tomono sunakata Kisasa. Oui, et c'est un makasi comment on a corps ya papa parce que peuple congolais a zela qui ont moins trop malgré que le gouvernement ou les cas qui ezaki malamuté les autres ont un président ou ont un souci à peuple a mis corps ya papa les autres zoli la papa tous ont un sengo mingi vraiment ya roler la papa na biso pour papa asali mingi na mboka oyo le père de la démocratie. C'est lui, Etienne Tshisekedi, wa Mulumba, Oyo, Batunyo, Sobayebi, n'est tout déclaré le héros national. Vraiment. Balobik, Matanga ya, Ebembe ya, Mobutu pe, Zoya nde Etienne ye yango pe il faut ya. Na ebite ba rumeur wana soki yo ki yango. Oui, merci. Et c'est vrai. Parce que président Mobutu a parmi Papa Oyo, Abunda Petro Nakati Yambo Kanabiso alité les lots au stade de Martyr. Et ça président Mobutu Mutatonga Yango. Maréchal, Tomoba Evre Belé, Papa Tika, vraiment Togo Senganaye, Aya, Corneya, Togo Lelaye, Toleli, Papa Etienne Tshisekedi, Polelo, pouvoir Ezaya Bana. Pouvoir Ezaya Bana, Ezaya. Honorer quand même Papa. Faut honorer Papa, honorer Bango, Eza honneur. Et ça la malamu na mboka na biso et kopé ça peut être exemple na ba pays où eza libanda pour que balanda exemple na biso Ozelando tomonyo ana matanga ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oui, premièrement ils ont nos regrets parce que tant papa Etienne akufa inga na zaina Mwanda ils ont qui le 1er février 2017 na zaina Mwanda to ba ça comme parti à IDPS ils ont vraiment regret comme na papa fandi 2 ans na mboka mopaya kuna na Belgique. Si tu sales déjà après tu vas moi l'année moko tu sais na ti moi l'année akoya après ayoko ko c'est ma camion so to moi l'année zozaboye so ko tina 4 mo na yo moko na asi bo aussi déjà na 4 ngana fana na matadi na se déplacer na ultima matadi na yakaka na yolela mapona matanga na eka uniquement pour na matanga to la na hotel moko za na koya na ibi kombote taka mopaya za mambo ya IDPS za mambo ya IDPS na matadi yango to yaki organisation ya parti sala ki organisation nango to matina na Kinshasa poto ya kolobela kolela biso to kufeli koko na biso nga na benga ye koko na benga papa parce que na 2011 tango to agina matadi to zaki na ye to solola ki nga na zo moi chance ko pesa ye moi mbote to solola ki to loba ki oyo sengla ye ko loba yango esenga ye ka fanda to ya kaka to ya ko mon événement ne sala ils ont les canards 4. Mais ça s'est passé comme non, mais ce qu'on continue à 4, c'est bien vraiment. Oyo Félix Tshisekedi sali na peuple congolais, c'est bien tout le monde ba président Bazoya, abi oyo événement salama na Afrique d'ici ya Mandela, ya on tout vivre vraiment na kata Kinshasa. Soko utile banda oyo na Kinshasa au senti sécurité za l'aise ko banga te o stade de Martyr zani sécurité za kitoko ya ka vraiment au kota no à l'aise. Ce qui paye à Maï Rosala, ce qui lembi place des arts, qu'ils ont Maï na yo à l'aise pour donner la papa na biso na ndenge monga kimia. Vraiment, merci papa. Vraiment très cher fidèle internet bon moni vraiment to combinaison ka to ebike to sali bino vraiment musala kandi na lobakaiza chaîne moko bo ko sakate quoi to sali bino vraiment musala ndenka ke sengela ki to ebike lobi lisusu to ko zala vraiment en forme pour na ko zuela bino
nzoto ya papa ti okende na cimetière na mausolée na place ezali to komi na suka mena sima caméra to moni Dani Okanga to moni bango nyonso kuna na pesi bino mbote équipe technique nyonso na pesi bino mbote na ebike musana bino bozo sala ezali vraiment malamu na pesi bino mbote na lingi bino mingi merci.